la chaîne qui vous édifie. Cela qui kobondela na se reposa qui na vers ya 12 heures. Alors Nzambe azalaki kotalisa ngai mboka Congo. Eloko nini nazalaki komona milinga ebele na kati na ville ya Kinshasa. Nazalaki komona milinga ezalaki ebele makasi na kati ya ville ya Kinshasa. Pandake nazalaki komona milinga vraiment mboka ville mobimba ya Kinshasa na kati précisément na kati ya capitale ya Kinshasa. Namonaki milinga ebele. Alors nazalaki kokamwa makasi pe nazalaki ko se poser a question na kati ya ndoto nanga vers 12 heures. Alors pourquoi nazalaki komona milinga oyo naza kotuna moni frère moko atelemaki pembeni nanga et puis na meki un peu kotuna ye pourquoi milinga mobima na kati ya capitale ya Kinshasa. Alors les frères azalaki koyanola ngai ayakoyebisa ngai te eske ozokomona ba événement oyo ezali kosalema te. Ozomona ba événement oyo ezokosalema te yo nde kaka ozokoyeba te makambo ezikoti na kati ya ville capitale ya Kinshasa. Alors ayebisi ngai yaka otala. Alors ayekokotisa nga na porte moko ezalaki wana efungwamaki akotisi ngai epandaki akotisi nga na kati ya porte yango. Nazalaki kotala kokota pe ntango nabimi libanda ya porte yango nazalaki komona fleuve Congo. Nakomaki lokola na beach ya Ngobila komona fleuve Congo ezalaki rouge makasi, ezalaki echangeaki na image ya makila. Fleuve mobimba ezalaki na image ya makila. Alors nazalaki koposer ba question toujours. Il y avait une voix audible qui me parlait, qui me disait que bosambela makasi pona mboka Congo et surtout mingi pe koleka pona capitale ya Kinshasa parce que ezana projet moko ya guerre oizolinga ko s'afficher na kati ya ville ya Kinshasa. Bobondela makasi parce que ba ennemi baza déjà na kati ya porte ya capitale ya Kinshasa. Mais priez beaucoup pour la vie de Kinshasa. Ya bien aimé pandaki azaki kolobela ngai natuni ye na kati na voix audible natuni ye eza pona Goma te pona STT parce que kuna nde toyebi ke komba ezali makasi. Alors ngongo ezalaki kolobela ngai koyebisa ngai eza kaka te pona HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, servante de Dieu. Shalom, enfant de Dieu. Shalom, fidèle de l'Éternel. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est de la part de l'apôtre ou prophète Richard Nimi que vous suivez souvent à cette chaîne et HP Media. Bien-aimé dans le Seigneur, Tikanzambe apambola bino na pesi bino mbote bipai nyonso oyo bozwamani kolanda biso na kati na continent d'Amérique, continent d'Europe, continent d'Asie, continent d'Afrique et Océanie. Que le bon Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, serviteurs, servantes de Dieu. Zamba pambola bino makasi et na kanisi naza na kati ya mabondeli nazali kobondela elongo na basali mosusu tokotaki retraite na kati na mboka na biso Congo awa tozokosambela na basali na Nzambe mosusu bandeko mosusu oyo toza na bango na kati ya mabondeli pona koluka kimia pe solution ya mboka na biso vraiment. Parce que la Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquer-le tant qu'il est prêt. Alors, naza na message oyo Nzambe auti kopesa ngai concernant mboka na biso Congo, bien-aimé dans le Seigneur. Bino nyonso kobana na RDC partout bozoma oyebi koza originaire vraiment ya Congo
message oyo est concerné au bien dans le Seigneur. Alors pendant que tout cela qui kobondela, tout cela qui na mabondeli na basanzambe, oyo eza lokola 3e jour na biso prière tozo kobondela ba requête na ba serviteur servante de Dieu mususu et puis na ba intercesseur ya église nanga tout cela qui kobondela. Alors 3e jour alelo nenzambe auti kopesa ngai vraiment message moko vraiment epesi biso vraiment somo makasi epesi biso vraiment kobanga makasi mais eyambo na meka mpe ko communiquer message oyo na ko partager ngo na bino bana nzambe oyo bozali kolanda biso bipai nyonso esengeli to banda na nzela ya losambo po te bible za koloba na biso. Avant toute chose, faites toutes sortes de prières en esprit et en vérité. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de faveur, Éternel des armées, Topamboli yo lisusu, Nzambe na lola, yo oyo o révéla kaba chose cachée, toi qui parles cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, un Dieu de grâce, Topamboli yo, totiki moment oyo Nzambe, oh, toujours partager message on a bien aimé partout dans le monde, Seigneur Dieu, parce que nous savons que Yolobé t'invoque, moi je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur Dieu, moma oyo ezala moma moko malamu, na sengi lisungi ya Saint-Esprit, na sengi aide ya Saint-Esprit, et pa ya ngai nazali instrument na yo, musali na yo, et puis et pa ya mutu nyonso oyo azali kolanda message au partout dans le monde, Seigneur Dieu, na sengi vraiment kolo opesa buso soli malamu, pe opesa interprétation claire ya message au pesinga nzambe sunga pe ba bien-aimé nyonso oyo bazolanda yango partout dans le monde nzambe au pesa bango souci pe ya ko soutenir mboka na biso Congo na kati ya losambo na telemeli nyonso ya oyo ekoki ko bundisa message oyo na telemeli nyonso oyo incrédulité esprit opposition na kombo na Yesu Kristo. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, kaka ndenge na bandaki koloba nini nzambe azalaki kotalisa ngai pendant tokotaki mabondeli na basali na nzambe mosusu pe na ba intercesseur ya église na ngai, la main puissante de l'Éternel. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tokomaki na mokolo misato oyo vraiment ya mabondeli na biso na kati na 12 heures na lalaki na se reposa ki muke parce que tout cela qui kobondela na se reposa ki na vers ya 12 heures. Alors nzambe azalaki kotalisa ngai mboka Congo eloko nini nazalaki komona milinga ebele na kati na ville ya Kinshasa. Nazalaki komona milinga ezalaki ebele makasi na kati ya ville ya Kinshasa. Pendant que nazali komona milinga vraiment mboka ville mobimba ya Kinshasa na kati précisément na kati ya capitale ya Kinshasa na mona ki milinga ebele. Alors nazalaki kokamwa makasi pe nazalaki ko se poser ma question na kati ya ndoto nanga vers 12 heures. Alors pourquoi nazalaki komona milinga oyo naza kotuna moni frère moko atelemaki pembeni nanga et puis na meki un peu kotuna ye pourquoi milinga mobimba na kati ya capitale ya Kinshasa. Alors les frères azalaki koya nolangai ayakoyebisa ngai te est-ce que ozokomona ba événement oyo ezali kosalema te ozomona ba événement oyo ezokosalema te yo nde kaka ozokoyeba te makambo oyo ekoti na kati ya ville capitale ya Kinshasa. Alors ayebisi ngai yaka otala. Alors naye kokotisa nga na porte moko ezalaki wana efungwamaki akotisi ngai pendant ke akotisi nga na kati ya porte yango nazalaki kotala kokota pe ntango nabimi libanda ya porte yango nazalaki komona fleuve Congo nakomaki lokola na beach ya Ngobila
comment na fleuve Congo ezalaki rouge makasi, ezalaki changeaki na image ya makila fleuve mobimba, ezalaki na image ya makila. Alors nazalaki ko poser ma question toujours. Il y avait une voix audible, qui me parlait, qui me disait que bosambela makasi pona mboka Congo, et surtout mingi pe koleka pona capitale ya Kinshasa, parce que ezana projet moko ya guerre oizolinga ko s'afficher na kati ya ville ya Kinshasa, bo bonde la makasi, parce que ba ennemi baza déjà na kati ya porte ya capitale ya Kinshasa. Mais priez beaucoup pour la vie de Kinshasa. Ya bien aimé, pendant que azaki kolobela ngai, natuni ye na kati na voix audible, natuni ye eza pona Goma te pona STT, parce que kuna nde toyebi ke komba ezali makasi. Alors ngongo ezalaki kolobela ngai koyebisa ngai eza kaka te pona Villa Goma, parce que pendant que ba militaire ba FARDC baza kuna na Zamba na bagoma kuna na Nord Kivu bazo kobunda, alors boye ba ke ennemi aza déjà na porte ya capitale ya Congo, aza déjà na porte, eza na guerre moko ya na makila moko oyo vraiment ezolinga kotanga na kati ya capitale. Alors yebisa bana na Nzambe bazala prudent makasi, kosambela makasi et kozala vigila makasi, kobimaka kana divaka sote, mais bayeba pe ko bonde la makasi pona capitale na bien, bazo ko préciser nga bien pona capitale eza na trouble moko, eza na makila moko oyo ezolinga kotanga vraiment na kati ya ville ya Kinshasa, précisément na capitale. Alors vraiment bien aimé dans le Seigneur, voilà message oyo Nzambe auti kopesa biso awa, et pendant que tozoko bondela biso pona mboka Congo pe pona guerre ya Goma. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous sommes là, s'il vous plaît. Yo motolandi biso na kati ya voice oyo, s'il vous plaît, vraiment zwa souci ya Congo, zwa souci ya capitale ya Kinshasa, zwa pe souci ya Goma. Pendant que yo zwa souci ya Goma, ko bossa na teke ennemi, ndenge Nzamba oti kolobela biso ki aza déjà na porte ya capitale ya Kinshasa. Alors s'il vous plaît, moi na Nzambe, s'il vous plaît, Moussali na Nzambe, serviteur, servante de Dieu, enfant de Dieu, nous vous prions vraiment de prier avec nous ensemble pendant que nous avons kati ya mabondeli. Nous vous prions d'être en prière avec nous et de nous contacter toujours, d'être en direct, de prier pour notre pays, la RDC, et y a la souci de ce pays vraiment, parce que notre bénédiction dépend de ce pays. Nous savons que le combat est là, toebi ke bitumba ezali et Nzambe azali koluka lolenge ako délivrer mboka oyo akolongisa la biso, mais de sengeli to se confier dans Nzambe, de sengeli na biso to se confier dans Nzambe, parce que tozoko yeba te eloko nini oyo ennemi azokoluka na kati na mboka Congo, na kati na mbula oyo. Alors vraiment Nzambe koloba vraiment ke tobondela mingi, parce que komona vraiment makila kotanga makasi na kati ya mboka Kinshasa. Tobondela mingi ezala pona mokonzi ya mboka, ezala pona mboka na biso. Ah voilà, eloko moko pe nazalaki naliaki na bosa na mingi pendant que nazalaki ko questionner mutu azalaki ko communiquer ngai makambo oyo. Alors aye ko répondre ngai ke bino na kati na mboka bozo ko comprendre te, boza ba aveugle. L'ennemi est au milieu de vous. Vous gardez l'ennemi, bozo ko bomba ennemi na kati na bino. Bozo ko bomba ennemi na kati na bino. Wana izalaki suka ya message oyo ayekopesa ngai pe na sutuki na ndoto. S'il vous plaît, serviteur de Dieu, s'il vous plaît, servante de Dieu, pendant que biso tozoko prier ensemble avec les prophètes Richard Nim, autrement dit la machine de l'Éternel, tozoko prier na basali mususu, tozoko prier pe pona mboka pona na ba intercesseur ya église. Alors s'il vous plaît,
toi na bosenga vraiment ya soutien na bino mabondeli, toi na bosenga vraiment que boza na biso ensemble parce que l'union fait la force. Bon prier na biso ensemble et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Merci pour la colonne message. Voilà, si vous voulez nous contacter et de prier avec nous ensemble, appelez-nous avec ce numéro plus 243 89 87 59 834 plus 243 89 87 59 834. Que l'Éternel vous bénisse d'avoir écouté les messages et yako yamba yango na esengo pe yako comprendre uzali langage nzambe. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse partout bolandi biso nzambe pambola moto nyonso oyo alandi message oyo, pesa ye susi ya mboka Congo, pesa ye susi ya kobondela pona Goma, pesa ye susi ya kobondela pona este ya RDC, pesa ye susi ya kobondela pona capitale Kinshasa, parce que toyebi ete nkolo yo lobaka pamba te o revelaka pe makambo pamba te, yo nde oyebi Kongo koleka biso, yo nde oyebi biso koleka biso moko nzambe. Yango tosenge te nkolo tikete oyebana kosunga kopesa susi ya losambo pe courage molende epa basali pe bana na yo ya kosoutenir mboka oyo afin que elonga etalisama na bosani te ko prier pona mboka na Congo na kombo na Yesu Masiya Nzambe na lola pesa kimia na mboka Congo, longisa mokonza mboka, longisa ba FARDC Nzambe nanga, longisa pe batela capitale ya Congo, parce que komami, si l'Éternel ne garde pas la maison, ceux qui garderont en vain. Ceux qui yoko batela mboka te ba ko batela ba ko sala mosala mpunda, to na bosenge te Nzambe na lola oyeba na ko batela mboka na biso Congo na kombo na Yesu Kristo. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.